Merci maman. Comment il y a mangé les sengos? Qui est-ce que vous m'en maman? Excellence, monsieur le gouverneur de province du Congo central. Distingués invités à vos titres et qualités. Le protocole d'État vous présente le programme du jour. Ce dernier se présente de la manière suivante. En prélude, il y aura le mot de bienvenue qui sera dit par son excellence, monsieur le gouverneur de province. Ensuite, il y aura les mots de la distinguée première dame, madame Denise Nyakeru. Et à la fin, il y aura la remise officielle des câbles électriques qui sera faite par madame Denise Nyakeru. Sans plus tarder, nous prions son excellence, monsieur le gouverneur de province. Allô? Bana Mwanda oye! Bamama Bamama La jeune oye! Bana ville côté de Mwanda oye! Et c'est mes amis, hein? Boseka moke boseka. Merci beaucoup. Mokolo ya lelo eza mokolo ya monene na province na biso ya Congo central. Po ete toyambi mama liboso ya mboka na biso. Tata mokonzi Antoine Tshisekedi Tshilombo atindeli biso molonga na ye po ya kotala biso bana Congo central. Esengo ezali makasi po ete mama aponi abanda visite na ye na Congo central na Mwanda. Esengo te toyebi ete Mwanda ezali mboka ekotisa civilisation na mboka na biso. Civilisation ekota na territoire ya Mwanda. Boyete yango mama asepelaki abana pe awa. Yango tokozwa ntango mingi te. Tokopesa maloba epai ya mama toyokama yayeli biso bana na ye. Boyete Mwanda oye! Mwanda oye! Merci beaucoup. Yewana mama na yo gouverneur. Mama yewana gouverneur tu. Mama na yo yewana. Mama yewana atu batwana koloki. Yo mwana na yo. Les protocoles appellent la distinguée première dame, madame Denise Nyakeru. Non. Mama malamu. Mama, hey, ça va fini. Mama, ça va fini.
Bampangi ya Mwanda. Enu. Mbote. Kese mingi munti mami. Amen. Samu na accueil Mbote. Merci mingi na sepeli ndenge boyambi ngai na kumisi Nzambe. Merci. Amen. Na ye lelo kotala bino. Na ye kotala bino po boyeba ke nabosani bino te. Elike nanga ezalaki na ya me maladi oyo ezwaki biso na mboka eampeshaki nga koya kotala bino. Na yango boza nanu na mbote ya papa mokonzi ya mboka alobi napesa bino mbote mingi. Boyebi kaza mwana mboka na bino atangi awa. Azali ancien ya école Tumba namba za boma. Donc aza mwana na bino. Bon. Na yaki pona sola na bino muke na ba message ope ya tindi ngai. Na ye na ba na ye na délégation na ngai bana na bino ya Congo Central o bazali ba oyo bazali ba ministre d'État tozali na ndeko Didier Boudimbu, ministre enseignement primaire et secondaire et technique. Yeyo mwana na bino ya Congo Central. Toya lisusu na ministre ya information, presse et communication, Jolino Makelele. Toza lisusu na ministre Yves Bonkole, mwana na bino lisusu. Sans kobosana gouverneur na bino oyo yambi biso na esengo makasi. Atu Matubwana. Na ye kotala bino koyoka bino pe. Kaka kotala bino te na ye pe koyoka. Po ngai musala na ngai nakomisa maloba na bino baposa na bino epai ya tata mokonzi. Na ye lisusu boyebi ngai nalingaka kosoutenir ba mama mingi. Ngai nalingi ba mama batombwama na mboka oyo. Me nabosangi ba papa te, bosilika te. Na ye pona ba programme oyo nazali nango na kati ya fondation na autonomisation, c'est-à-dire kopesa bino ba formation, ba idée na sunga bino na accompagner bino na misala oyo bozali kosala. Na ye lisusu pona ko soutenir ba mama oyo batekaka na marché ya Mwanda. Na ye koyebisa bino ke na cadre ya fondation tokosunga bino bofuta bako ya l'État ti le 31 octobre. Na ye lisusu pona koyebisa bino botinda bana na classe. Tata mokonzi asali ke programme oya gratuité scolaire et salema. Donc
makambo kotika bana na ndaku ezate. Bana il faut batanga classe. Eza important pour l'avenir na bango. Na yeli susu ko episa bino programme à fondation o ezali kotala kaka éducation oyo ya excellence. Ko episa bana batanga malamu bayo kisabiso sonité. Bapesa lokumu na mboka po ete tokoka kotinda bango na mboka bapaya bayekola pe bazonga kosunga mboka na oyo bakozwa na mboka mopaya. Tosalaki dernièrement programme excellence ya tozwaki moko ya Congo Central na kombo ya Kelvi Mampuya oyo azali na minute oyo na France po apesa lokumu ya Congo Central. Na ye lisusu ndenge na yawa à travers gouverneur Atou alobi na ngai mama lokolo ye na profité pe na pesa population 3000 mètres ya câble pour na SNEL. Yango yo ezozela bino awa. Obetela ye maboko. Nakosuka nakoyebisa bino eloko nalobaka toujours. Il faut tozala na bolingo ya mboka. Tolingana, totala ba makambo ba politique te, totala nanu bolingo ya mboka. Eloko ya mutuya yango wana. Tosungana, tosalisa na mboka na biso kende liboso. Koyebi programme oyo président asali pona port ekosunga biso mingi. Nayebi ke nzela pe ezotongama esili te me ekosila. Nazali awa pona tala nakende koyebisa ye niveau nini ekomi po a insister de façon que esila. Nasengi bino merci, Nzambe apambola bino, abakisela bino ebele. Merci mingi ndenge boyambi ngai.